oyanga inzoto ye baby oyanga inzoto mama oyanga motema nyokwami na bolingo na yo Serge yebisanga soki olingaka na yo nga soki olingaka nga ye susi merci nabonanga bolingo temuwe naseka nanga bolingo shele nanga ye onalela na nani nalela na Arthur enga ye bolingo nanga ye kiwapi na mopepe ya kai na yo remplaça nanye. Fidèle internaute sur www.recitv na kati autoroute des stars kandi tomesana oyebisa bino oyo biso micro ezalaka na babine totambolaka mpona olakisa bino bastar totambola mpona olakisa bino actualité ya musique totambola mpona olakisa bino vitesse ya masolo ndenge ezalaka babi autoroute des stars eyambaka bastar. Merci l'équipe technique mobimba ya Recit TV bango bawachapine mopepe po autoroute des stars ezala na vitesse nango kaka ndenge ezalaka babi live performance na kati autoroute des stars papa Bruno Moussali na Nzambe babi l'international le réalisateur intelligent papa Doudou Bambota trop yeka ndem ta fongoli ba live performance babi autoroute des stars eza na ba vitesse nango autoroute des stars yana makam nango to yambaka ba star soza star te pour les caté babi présenté par votre simple serviteur Arthur Play pape de la presse biso tolongola chapeauté libosa ba président de la République topé sabino pouvoir mais boyo pesa biso mbote nenga bien. Merci na mon caméraman ya filma centre pied mes caméras boujakate Christian Malou Liboko Trépied Christian Malou Liboko Trépied yene mtabi sabiso na ba qualité. Merci à mon cordon G-Love l'international pour na ba passe à nord place Marambezali ba autoroute des stars vitesse ya masolo autoroute des stars place Marambezali babi na minute oyo wana ex musicien yaba mais lelo commandant de bord soda ya makambo na ye il a simbi makambo babi Christian Malou profite fungola biso na sola da un artiste nga qui je dis bonjour star. Ouais, bonjour les grands journalistes. Ma volume pour la voilà. Ouais, bonjour les grands journalistes. Compressant. Ouais, Ilma, Maïmon. Déli santé. Ouais, santé ça va. Neni confinement et les gandés. Confinement, tout ça dans la palais. Ma volume pour la confinement, tout ça dans la palais, tout cela, mais toujours travailler en coulisses quoi. Travail personnel en coulisses, c'est ça. Et Maïmona. Babi live performance to bandango mbangu babi ntabana sakité autoroute des stars esengara soto ya BP star to mona pe makambo ndenge ezala na profiter na pesi mbote na vena nga Alain Kembela qui represse mambo Hervé Fashion mambo ve bambota to bo balinga ma preuve à la pluie pour rappeler moi bato mo bo ba landa biso comme ça to sur moi vocal moi capella ra to baye ba nani to ana na plateau. OK. Voilà, maintenant nous le Alain Boulot, madame Julie Kitoko. Mon volume. Yeah. Enga la bonanga bolingo temuwe naseka nanga bolingo ozokonga sentima na yo mekizenga na vitesse na yo naye réponse nanga ekomi nango wi ekomi nango devoir à domicile vitalingelinganga naye Malem babi benanga Kevin Presse mambo Hervé Fashion mambo babi Christian Mola soda makasi na kati Afrique du Sud baboyi kolia mpese me basimbi na maboko masala nga na kati Cape Town mbota trop pas soza mamango esenga na ebité
moi parcours rapidement peut-être des occasions Orlando pour les stars les lots en fait réussite TV pour le travail parcours il y a compresseur Maïmona rapidement ouais parcours nangai ezalaki ke na saluer non ex patron nangai mon pa ou mon konzi papa na depuis Romorino Saint James quadre songa mbeli quoi la salutation belé na vie na quadre parce que ça parcours mal et bandemba mon pas confier au lomide to ezaki ndé non na banana mi pas vie na ngani de loko ma pasteur dakumuda man ton na longwe mais na ochamutu na latino ceux qui pendant temps ebele te ya ko exprimer quoi mais na saki wana na ba collègue ba master ba scotty pipel ba mona miguelo ba ebi te to ko mano na latino to solo na makamba dakumuda ni mwa ezaki woni ezaki nini ne oza pa dakumuda bon on ezaki na 2000 non volume ouais ezaki na 2016 2016 on a les parcours qui par la Vienna donc on est le roi nous avons passé les grâces na obeta tout le monde à Kenya donc Kenya retourne en Ande na latino bon point ni longwe no pas dakumuda ni ezaki ndé bon na le mois penda te parce que ezaki que moi voyage mo yaki voyage on est voyage privé voyage privé ça y voyage privé na mode banda na beta moto na Kenya na carte kaka ya tourisme quoi donc na beti na zongi bien na ucha comme tout na latino ça peut temps yemba pas dakumuda ni mwa bon pour na kana na sala test na pour na chanteur animateur autant na na sala test d'animation ba soki na baunga mais moi bakali ezalaki mo muke bakala nini wana bekano expliquer pas bakali ezalaka ba okuti bango nakati ya mouvement ezaki baleki na boulot makasi koleka yo to ezalaki mwa bajaloux mpe bajalousement ezalaki wana mpe mwa baker dire mpe ezalaki ye nani mais so yebe mosala na okose bulo ezalaki nango na banobwaka nanga kri na nga nanobwaka nanga bakri na nga moko mpe mo na répétition na bwaki mais ekoma yaka ndule boye babiro ozela nano basentire babiro na ye ozela nano yozela nano boye bando osola na président oyo côté dakumuda makambo na mutaboka pe bien banosola nanga la presse calme nosola nanga la presse calme alors ezalaka monde ya musique eza mpe na baguerre d'esprit guerre d'esprit yango mona yeke esenga yeke na ntango na yo so mpe voyage wana nde na yo kovoyage na ngai mpe nzambe asali grâce ke na yo kozonga po na 25 soloni soko na latino oyo na latino nalekaki parcours wana nini wana nalekaki sera baminere nazali sera baminere alors basi wana baminere wana tomona bazoebela Josh Genga Tunile bagabana ebi tokuta banani kuna na bato tangi wana mais nabi ke vena ngazo ebela ebisana lo moko petit na ngai donc to vidéo répétition petit na ngai ebi ke ngani na ngona tande mona bino ngana bi bon wana zoe wana we vena ngazo nini ola tande mona biso bo ola tande vera mbola tsangana ndenge mona bino l'autre travailler ici comme doyen pas King Kester to doyen en latine non doyen na Viking son nom est présenté Viking ouais alors vous avez son nom est mais bon mais azo sanga petit na ngai ngani na zabo na kola tande mona binote mais so na kei dans son gâté elo ya ibsanga so kei azonga te non c'est que siko ya zoe bela ebibi lelo la ebite do ya ebisa ko dali bela so akepo to zonga so ake ya zonga te ya mo pe salama ki ba kita zénith oyo fungula tarambo tu mais non fungole neni ni yel beza biaka ba ninga biaka netingala la ba minera bi bon feza ma mandule ça vous ya puis fumana equateur siko na latino oyaki loko animateur to oyaki chanteur ka bon na latino na sala test ma volume na quartier latin na sala test na chant na animation via sepela ngai na chant bon na ebiki na sala ke mopawa sambela bana bayo bala baletika kozala ya bango lopango mopawo sakozia sambela bana bayo bala baletika kozala ya bango lopango
nasala baker vocal bachangai c'était deux places epesanga espoir na bien bacha c'était nde numéro na expliquer na bacha c'était comme na temps vocal bacha c'était nde nayebi ke moto asala baje wana ezalaka mingi mbetenge guitariste ya vie nanga mokao ye nde moto abanda koselectionne bato bakoyemba na kati ya studio ngata on a remarqué kombo na bino nene nini mbetenge nga balinga batie bavocal ngai komi natia vocal oyo te yo oyembaka bakere esalanga mapasi moko boye na motema na ba sokokota na onde sina latine wana ezalaki ndenge osolelo na quadre mbala moko to boyaki kaka nde ezalaka osala nde okouta na voyage kenya mbala moko kimbo sokolaka deja na fie to nde bon ezalaki ke tosalaka teste na libanda ya palais ya vie tozalaka ebele libanda ya palais ya vie bato otangaki baspoti pupen oyo adakumuda bamona migelo bayaki wana na déplique mpe azalaka wana nyuma déplique azalaki wana tout cela bacollègue alors fe abima libanda atala biso tout bato baye teste tali boye teste yango esalama libanda lupango to ifo bokota na pale fe abimi libanda apres apesi ordre wana okotisa biso moko nga kotaka ba 19h bon fait maka ba 15h wabino ozali libanda bayana bon nga laki 8h journée mobimba libanda toute la journée là ba massa biso tout libanda so waki na mbongo olia lipate osomba yakuta ta malewa te maratro po libanda wana pe bambuye mape ezalaki pe pa bashege bashege bazokwambuye biso baartiste mo bachapeau mpe ezokende bamontre mpe ezokende banini so okoti kuna bokoma fiere bashege mpe bo baza bafane na biso badozaka mpe koto wana momoke mpona biso après tokoti na pala vie nasali teste nasala teste na nzembo ya Sylvie nzembo ya Sylvie nasala wana yo moko face à face na vie avanda na veranda avandi otala basket yo yemba ya biso mokongo so convainc ya balusi kiti so convainc via balusi de kiti ça va so convainc eti apesi oka mokongo wana ota basket oli mpeza okita mais nayebi ke moto asepela nanga mingi ezalaki modoko botekole vi nanga modoko botekole toprofite topesi na ve nanga jaloni mave fazoli epa azalaki parmi masolo ya moyebi bosiko kolongwana wana latine ezalaki nde latine kapo bafinaki oko na vocal to nde bon na latine na yo olongwa parceke na moneke aza misien oyembaka na bakere te eza mpe misien fona yembaka mpe bayakanga bon nayebi ke bafali nde bazwaka bachance wana ya koyemba na quartier latin bapesi bango bachance koyemba na balbum bapesi bango na bagipson motokondolo bapeseli bagipson motokondolo pierre mutu nanga na bakotana bamutu wana na biso ntango toye bachance epesamela comme tel te epesamela baoyo bayaka obi bachance dienga bayaka bazalaka na bachance ya bacontrat na vie na bagesak cipoy oyo biso ezalaki kaka ke sala kere vocal oyemba te wana eza vt me bata nsima baguitariste osalaki combien d'année na quartier latin bon na quartier latin nabeta moi 3 ans 3 ans après na yeki mais moi salaire pe bando bima nango ouais salaire pe na koto vie pe na salaire normal ouais fin du mois pe na enveloppe kaki je salaire na koto pe na wana verambo 5 sur 5 to profiter to sur la peine de rapidement le lot toi toi c'est comme kolo masolo na yo na éviter to beta no masolo ngo ndambo to koma wana na éviter erolongo na latine pourquoi monaki à ton orchestre mo était pembeni ni soit obeta ta point tourne mon orchestre mosusu pourquoi raisonner mbamo ça plan na bon merci eloko etinenga ina sala mouvement ezaki na vanda na ba master na ba vie na si ba mona na bete ba lisolo na bina mekana na bisko koka si ba mo na mobali na mekana parce que vie ezala toujours à 1 beaucoup mon analyse on avance ça ba vie babino mekana ndute total évolution
ndenge okokende mona pe que ça va quand même dans ça la pe mouvement ba danseuse ba musicien tout équipe tout complet ça. Mais beaucoup mis déjà vous sali ba bom to vous andeni parcours à jango na ndende. Ouais, parcours na minute tous dans studio. Tout ça la Marcy Single à 3 titres. Titre ya Marcy Single Spirit. Odom Spirit. Odom kuna faire papa faire à bien, odom kuna papa faire à bien. Spirit tout est esprit. Donc on sait que na vie, au tchana na négativité, tu as positivité, qui est aussi. So le baki ah ngalo bete loko simba tete o mbalite fo baki ngani na obeta bo besimba bana ba simba bon baninja ni bana simba baninja ndeli de ko expliquer monsieur baninja condor bana simba la ngai po lelo singa bo mgolo zonga suso zonga na tenue ninja pour comment mouvement ça étoile de ninja si ngai moninga lelo bo mbala singo zonga tenue rouge ninja noir bleu vert style na ngai ngo mais na boy comme ça on lelo ko ba oyiba moi imona to sola non moi malem to me kono ça no moi exercice on a évité est-ce que musique ya Congo etambola pena na kisi to ezala non de me kono expliquer monsieur bon musique na biso etambola na talent d'abord étoile talent étoile ce qui yo mo otenga métal yo te biso to lito eba o meka ko ide pe bato ba wala nda biso la profiter la pesi bote la Christelle ngasi azmak ba muta trop ouais appela na maître ba fo kikwani ba intelligent pour na ngana yebi ke musique to beta mo za no talent étoile promotion marketing promotion ndi yango na succès ni so moi qui ça succès makasi dans les promotions oh kisi ya rien même soit sinon ba kisi a pe bo na pe boué beta c'est au banga pété ningu bo ça pas bon mo bona si yo banga te au ta terrain te donc il faut que la rébellion commence kung fu et on a la télé bonga bono la télé banani pour rébellion to moni yo timba mona latino pour rébellion na la télé on va master tout na ba grand-père ba koko na musique au bana terre tangana ba kombola ba ona o yebi pena ke ona eli pena donc bon otangelo ba oyo tete zela to comment on fait ça tout ça non mais exercice on to banga ba bi live performance ba bi c'est là concerne seulement le thème match à ma b tout ça non mais exercice moi muté maimona ouais si tu parles de oh question ezonga air news ba bi Christian Malu liboko traité avec mbambo ba bi so to la ti on de ti brasa ba bi maimona coach sko ya ba musicien tout jusqu'au ça la sélection et puis tout ça sélection c'est quoi ya ba musicien au bas à l'équipe nationale ya Congo au sélection c'est équipe membre au condition nani on a dans nos questions bien comprendre to la ti au brassa au pona siko ba musicien et ça l'équipe nationale membre yo siko ndo pona pour le lopo président so ba bisiko pona nanu on habite au fazala bon on a encore pour les ans non hein Fali Poupa faire rigoler Bill Clinton Macintosh Robino Mundi Fabrikas Fabio moi volume pour amener toi c'est comme Songambele Quadre Koraman, on a depuis Morino Saint James. Basudina. Parce que un hôtel à TV aux appels chez eux. Nous tenons au centre à peine que oh benon de ngano na fobi na niveau na été. Bon, normalement au centre à peine que beau ça rapena comme il faut aux appels. Té ngapena tupena na centre la vraiment mingi. Les arcs viennent à mon père. Ligne dans la la télévision, vous appelez mon bouquet pour télé pénalité, oh non commis pénalité, les tinani. Bon, on volume. Ouais, on a un comité, ils ont eu. Parce que vous avez eu un assez. Les tinani sont en train les bateaux il faut forcer. Ah, il faut forcer.
Et la profité la paix Simon de la Ibrator Piana, hein, Ibrator Piana patron. En mot tantôt, ma vie, c'est là qu'on sent seulement l'invité. Tout qui est malin, Ibrator. Ouais. Maza mo belé hein. Maza mo belé. Ibrator Pena donc qui a c'est pris sa côté. Bon. Na genre na endinga oboya maestro quoi. Alors na festa mingi bina file pour la reconnaissance. Ah on a la chose que le PC non botte na vie na quoi. Malgré rébellion, mais c'est que ça là. Alors tout boya na no bato yo bazo façonner biso tout ça là artiste reconnu. Tout boya na bato. On nous profite pour ça peut conseiller directement. On peut ça conseil na artiste. Tout ça là na reconnaissant. Pour sauter na ba star américain, on peut na featuring et ba akeni ka muninga na artiste, biso ezaka ba guerre, kuna eke mais total la pe ba car rango on a parlé rôle spécial pas fali poupa. Ka boyo ba forme na za boyo non, to mettre en musique. Alors tout ça la teka ki to boya ka voilà, o ba za ba grand. Malgré polémique ezali mais tout boza. C'est tout place sur outil. Guerre ezali mais place sur outil. C'est ça quoi. Maïmona na cadre de l'actualité et puis live performance de to mesana o loba na kati to des stars. Na minute acoustique et betami na Congo, acoustique et betami presque ba président nyonso. Ba beti ba acoustique na profiter na pesi mbote na président vibration ba mpema na mona pas acoustique na ça va ka bosé Bulembi, JDT Bulopoe, Karine Mokonzi, Sakara de Kunta. Il y a le baguette de guitare na éviter Maïmona yo so kata idée ya acoustique te pour moi vitesse en même Maïmona trop na kini. Oui, idée on a na zamuna boule nango. D'ici là pe na zo sala yango. D'ici na zo sala yango tellement na zana studio na sala générique. Na rumba de chez Cécile générique na banda pe. So o bossa les a single to les albums. Ils ont maxi single, ils ont 3 chansons génériques. Ils ont titre déjà Spirit. Auditeur Azali to bossa la na propre fort. Non, travaille dans mercenaire kaka. Ba mercenaire ba président d'honneur. Président Jaloumi Mafazol. Yendo Yembeli Nzembo to na Yembeli Nzembo, le président Vital Ngeli. Comptable full boss. Boss aliété. Yeni Moutou. Acheter ba moyen étranger. Comme clip tout, promotion tout. À travailler comme mercenaire, président d'honneur, tu as moyen pour tout à la mango épaisse. Mais épaisse. Pour la rythme à pas battre. Le mot d'assir dans le président. Tout le monde a un côté qui non moins rapide. Tout le monde a un peu éviter. Il y a ça. Il y a comme tu as obéi la programme, tu as un groupe à Zanani. Aza chef d'orchestre. Tu profites sur l'année et puis moi. Ouais, chef d'orchestre. On a non mais là tout soit na moi chef d'orchestre moi mbote par rapport à Batouala et puis moi présentation rapidement on a évité de voter la caméra. Voilà. Combo artiste dollar moi tala kuna Batouba profiter ba dollar. Ouais, combo dollar. Pourquoi préférer Maïmona? Qu'est-ce que c'est belé? Ouais, on a préféré Maïmona parce que on a dans la banzela, dans la baline. On a vraiment la baline. Moi tu as qu'est-ce que me soucie vraiment. Non, on a envie qui angoté parce que tant on a yaki. Il y a que esprit simple de tinga que non, travailler dans le pour la bonne de la Zambie. La bonne de la Zambie. C'est là à tracer qui ngai nango yango mo lista dikena sala na eloko. Tout ça na biso tout ça là. Zo se retrouver ou bien isaka moi kalpam kende za la o se retrouver. Bona koloba ya za mwana Nzambe o azala kana ngo ali na bato ata ya moke wana ni ko kipo na mai so ya doyo kina ngo wana c'est pour ça 4e voix qu'est-ce que éviter tout le monde syndicat double en même temps bien ils ont des oui nazali artiste complet va chanteur même ténor et na beta ba bi live performance tabana sakité ndenge ezalaka pour bêter la bisope oyemba même tant de profiter to kana na profiter na pesi mbote na papa Doudou hein babi réalisateur intelligent babi live performance biso tabana sakité to so la penande ezalaka babi beta na otama mukie moko yemba mukie biso to chiloka micro pembeni to yoka ngobena yo moko
pembeni maître tigre oyebinga malamu baparasi baeba onyokolongaka te onatie motema epa na yo otomu kuna ngima lobolingo mauvais janvier on est ma fazol Jakulumba tala lelo yo koma na yo na bato mosusu papa Kimalo tous ces pays ici bas baloba oh Kimalo tous ces pays ici bas baloba félicitations toi non pas président on a évité un président qu'on soit charge à makambo on a évité au même biso wapi ouais aux étoiles de ninja les étoiles oyo ngamona zone étoile artiste fait baza étoile comment mouvement étoile de ninja parce que ngamona zone étoile artiste az étoile à l'action force à talent na na micro pe aza bagarre alors tu n'apprécies chef d'orchestre pour aza ponctuel la répétition respectaka ordre nous sur répétition mais toujours formé pe dans le laboratoire dans le laboratoire charge oyo ya ngamogo et puis il faut sa charge alors où est-il allé suivre parce qu'on a évité l'album na biso oyo ezaka ba rumba ka ndenge beta makato wana banzela mususu o meme biso ouais ils ont rumba na et générique et bana décalé bana décalé après côté ben na évité to meka peka mo ko zapi mo muke ndeza na cadre de recherche ndé to mesano yo sabino oyo biso miko ezaka na ba pine to mona générique na moko papa Doudou et Yumba na bika ko pesa biso ta mo extrêmement bon muke bon mais na évité promotion salima rapide mo trop pesaki cause quoi bon générique oyo ya Koskibota on a salaka avant na sala avant na sala Spirintu sala no Koskibota ezalaka masoto solaka na Venanga Albert Mboyo ouais yimta edanga na clip avec Chris Banga production mais c'est le contrat ni to signaka to kana tena to qualité clip ça va to kana tena contrat de Maputa Kubianza au baloba mbongo makasa yo linga mbongo mingi tonde non c'est le contrat natanga un contrat to avancer yo boyo via Albert Abatute on les a qui Chris Banga ni to sola alors to kana quitté en promotion et bandaki bien na TV mais mo boyo et kitaki mon ke koto na bango mais est-ce que ngamo na sur relève yo la musango lisusu zo la musango na babula zo la musango na rumba ozo na Spirintu ya on a zio on a tchango ka ila mukana tche susu na générique na Spirintu na tche susu rumba et puis si bombardement et puis si flamme yo na ba coup on a la telle bango Spirit balobi na kati live performance neto mesano ebisa bino biso to koma dana suka to tiki na micro osola na biso mo ba mbote nde ezala kaka mo opesa biso pe nanu tozela nanu nini na kati album babi Christian Malubenda benda ngai babi place tozala rande yango yo babi to star oya biso micro ezaka na ba pine micro tambola pona olakisa bino makambo micro tambola pona olakisa bino ba réalité vitesse ya Congo babi nyonso ka na kati Réussite TV babi Réussite TV place Réussite ya Ali place makambo ezali merci na bato tout bazaka ko s'abonner na ndinga chombo bango basabona na poche quoi na profiter na pesi mbote na venanga Alain Kembela Kevin Press Mambo Hervé Fashion Mambo venanga Hervé Fashion Mambo Kevin Press Mambo soda makasi bambota trop place oza nice makwala mwana bato masananga nice makwala na Afrique du Sud bambota trop babi dipasa bambongo na Jobo bambota trop na profiter na pesi Ken Mosengo vrai patron Mercedes 2020 Ken Mosengo bambota trop Ken Mosengo na kati États-Unis bambota trop na state wana bambota trop na profiter na pesi héritier au Quito babi héritier au Quito mokonzi ya Florence bambota trop babi